Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 N'habitez quoi de ça taba couronne na idénin Colette Santa Bancourone. Il y a au bois qu'il fallait. Tout le monde est en tabac, tout le monde peut affaler. Colette ça n'est tabac couronne. Les a honoré au commissaire parce que mon là déjà on t'a dit tu as bien les king. Il a fallu bien les king mon conseiller. Déjà que le logo mon conseiller là ça veut dire que mon conseiller mon toi ne l'autre côté il y a un peu sans pas tabac. Na lukiba denta bananga na chena clip na lukiba corona mauvais maana. Parce que mauvais mais le côté que couronne non est le côté. Oyo bomoni na clip nanga soki na lobeza corona mauvais ma. Et suis mutu wapi? Le bac n'a pas polémique, n'a pas page, n'a pas ce quoi la maman, bah check yango. Baloba git. Na sai nanga clip nanga na sai by for nanga na lukiba denta bananga na chena clip na lukiba corona mauvais maana. La tiango ba. Mauvais ma ça veut dire quoi? La créativité wana bino tu bozo ko isango kaka. Mauvais ma ça veut dire quoi? Mauvais ma là quoi le coup il faut dozinika ko expliquer. Oh, mentir ça c'est social. Na démentir nini? Ba démentir ça ka loko ba mentira ki soki ba mentir ça. Oui, on ni biloko ya kotanga batu ba kombo omoni desiko toke sala. Koyo kana wana ba artiste faut sangana ba fitting comment appeler bio. Nga sikoyo na zela jamais que mutu a créé esprit na ye apesa yango kombo po na banda kosama kamera na boyebi ke bolingana kate bo fandati boyebi ke bolingana olie bolo ba ke mikolo to kolingana me bozo zela na jour vio akotiela nga ba guerre d'esprit na salele émission ya salite eza na sens te yango mona kenga na lobaka boy na zonga simate maloba nanga tikala ka yango po na respectaka nde bato me na banga mutu te. Boni kasi yo na nita bozaka na banté mwarabu. Na après na été mais akendaka osama kamina c'est fini. Après bolingo na ye bokati. Bolingo nini nga bolingo na mukolo bongo ebi aja Anita. Anita za génération ba maman na biso nga siko nga. Non. Oh mais ozotuna te. Non. Na ko boyela mutu te amata. Eza charge na ngate. Mais il faut reconnaître on peut moi chaque peu mulonge beaucoup mais pour izaraka yo parce que ba yo inosbi mutaki suba na basi ba école nyonso ya Kinshasa a inosbi soirée moye kuna sune culturel mo yo mo komali ko mo kabola mo likambo ko kabola ngona na gaze na éviter. Donc bino c'est le c'est là na éviter. Donc tango nga boye banga. Donc kama wete nde abimi kama wete obouti koyoka na 2018. O kaka mawete toto yoka. Kasi bouti koyoka na 2018. Ça c'est koloba kaka mawete. Kasi nazotu natala tozana musique congolaise na bima na superstar o ya 2010. Depuis ba concours wana elekana donc bino boignora ba musicien tu baleka wana ka o auti ko ma 2018 nde bomoni ke ngana okabala na nini yango ba opportunité ba nini. Je me rappelle tant on a zaki pour place pour tu babeta vena biso kuna mbata na leka na même boîte. Bien sonné. Yo lobi ki babeta fali kuna mbata. Na leka na place wana. Tant kana lobi na kumisi nzambe na fe baba mbinga giflete pour na leki pesa na même zela wana batu baola tanga. Ba la sécurité mais ba prévenir nga ki awande image moko etambola kuna basala boy. Ngati ko na lobi place oyo. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, les Ibativi, Belania, Kevin n'est pas dans les Ketchou, autrement dit le manette de Kinshasa, vous parlez Sango ya Solo, Kevin Nabino et Obolinga, Obosepa Ranga, mais ça qui bino année oyo YouTube oyo, ce qu'on y était au coquité, qu'on y a noté parce que nous serré, puis nous retiré la moto place présentée, parce que Kevin n'est pas dans les Ketchou Azali, parce que Ngani n'a pas makam, parce que de message au Sarah Bongo. Et l'autre, ça sombe de souka les Cambolobi, ils ont la souka d'émission, souka na problème, souka les Cambo. Le wapoli c'est ça battre au Landa biso quoi ba merveille senga depuis na États-Unis na pisio ba mbote sans oubli venanga na bosente ya papi le roi la carte limitée formule ya souka bilanga euro. Ce qu'on y a papi le roi, il y a papi kabilo dollar c'est kalinga roi, tous na malédiction. Ce qu'on peso euro c'est que ça mutabus. Au moment où José Ndombe Showman, Junior Moussoukou prêté aspiré de la personne sans oublier na baye o bayamba na Chine
précisément na Ngwanzo bon c'est fou les na PC Ombote avec président tout ba congolais tout azaka na Ngwanzo na pe Anthony Muzuri ba bon séjour na Congo na PC Ombote da chichi bola ski ya ngai pe o batike ngate pour l'anniversaire na ngalo va si ya Molex Aigle Noir ya Willy Moucheni et tolomo vieux au vimba kaka c'est quoi ça veut de nemuke parce que zo vimba lelo nazana ye nabi ke bulira mingi ya lo baka trop ana semara tropalo baka avec poliment gentiment le français na éviter mais ekendaka toujours kitoko sola na ye inosbi Tekechu boni yumano kakati kona nga nazo bongisa boni ouais ça va boni opé ça va malgré mikolo kimi biso na ba internet ngo zo komona la souhaité betele biso na nous solo ya Luanda leki boni Luanda leki kitoko makasi nakenda yo beta showcase et pas venanga Serge Tata Kibokolo en tout cas eleki kitoko ayambinga bien yemo déjà ba fan pe bayambinga kitoko tozwaki ma retard ya vol na retard ya donc ba retarda ki vol na biso ba fan déjà bazaki na aéroport kuna depuis ba 18h mais tokenda ko koma kuna ti ba minuit mais na kutira full moko incroyable. Oui. En tout cas, je me suis dit que na Luanda penza toza pe na famille ya bato balinga Afro Congo ils s'élargir chaque jour. Donc merci beaucoup na bango nyoso ba yambinga ba venanga ba Serge Lodia Paulo dos Santos ba tunyoso en tout cas. Et puis na ko profiter pe na remercier nani Jazz Kavulo pour Jazz Kavulo nde a tangu vienani le boss Tata Kibokola zaki koluka ko en contact nanga facilité wana Jazz Kavulo nde asa ki intermédiaire wana donc nous mona que moi coopération na pe na bino ba chroniquer ça va bien. Ouais ça va bien malgré zo kendo tikara biso c'est que to kenda ta jour mususu eza tena kenda nanga ko beta bino pe bo ça kana bino ba émission ebele donc mutu na mutu azo ça kaka o batindi asa et ça problème te mende ni komona ki ko ya mbona Luanda c'est la première fois au comme na Luanda. Oui c'était ma première fois ngona kuti que Zambo moko très différent na biso po baloba portugais nga oyebi na yebi portugais ata mukete espagnol kutu na kopesa mbote mais portugais kuna na ke kuta na penza na makambo nanu na yokate mais ça m'a fait plaisir na le cas pe na émission na bango nani chaîne na bango ya danger kuna so Izimbo TV na le cas na émission penza ya munene bamba nga kitoko avec respect comme un artiste penza oyo azana valeur na ye donc ça kinga maman na bien comme on a reconnu na choqué sango pe ningisi pe babanze boyo beti ba koyemba ngo ouais bandeli suka chaleur moko ezaki wana ezaki nango showcase mais osenti que batu bayoka déjà banzembo ba mesana na ba répertoire nanga et puis voilà quoi. Donc prochainement je pense même que tant que vous avez encore un plus grand concert na live na groupe nanga vous avez sous kitoko mais déjà na CP là qui po en tout cas je pense que na kenda qui proprement na zongi pe proprement ezaki te que oh non balia qui est caché na eto bazela qui ba droit d'entrée de ba bazong sembo boy non caché na ezaki respecté en tout cas Tata Kibokola azaki très professionnel. Voilà toujours évoluer quand nayo on a pesi bi El Lionel et Kambi na pesi bi Jean-Paul Oweli bi bana Canada déjà les que toujours à la wana na mois de décembre na Yvette Kalombo le 20 décembre nous à Montréal wana na Canada tous à la wana vraiment qui na bar 30 juin ya Gastino Mangala donc il y a le 30 le 5 septembre nous à Turquie wana Istanbul venanga Valimba lana na Selimangaya na Rosalana inosbi obeki likamoko oslefe likamoko be shocking ami un peu obi ngati zakite ba droit na ngai te na ki ba pesinga mbongo ndambu ba salibwe il y a aussi m'a déjà arrivé là déjà na ba voyage na yo te au fait amoni angolais mboka moko kombo wana au niveau ba groupe ebele tanga kango e bangi ça pe mukepo toyoka ebele bakendaka toyoka ebele bakendaka na bandenge ya biba msu bakenda bandenge ba difficulté donc nga esala kinga ka plaisir première fois nanga na moni ke auto sololi nde auto salaki parce que des fois bosola na batu boye moni ke moi ba manifester même si moi j'essaie toujours d'être prudent avant la longwa penza na kine na kende place moko boye pona beta en tout cas il faut ba condition nanga ezala
bien respecté comme ça, na se sentir en sécurité. Donc yango kana souligner yango pour na remercier pe producteur wa meminga kuna Serge Tata Kibokolo. En tout cas, yambinga bien pe à respecter oyo to solo là qui donc ça là qui ngaka plaisir. Mais aussi de na ngolo na bakeya ba artiste na biso baza aya Congo da bakanga kuna. Et bangisa ko to komona ke ngamba liboso zo kende ba kuna ba mutu mo ndi ya kanga yenda za kuna nzambe kuna na ngola soki ya izate batoko yate na ebite. Vinanga mobimba e koma ka bongo ba epsanga ke yo soko sola biete soki na mutu tel. Ba uchelo bakal. Na zela bakala ngona mona kango te sina comprendre que musala mutu nde fongolela ke ba porte soki opportunité zana na poche na ngate na ututela ngo tolo te seki za ya ngate soki mutu ako se prévaloir ke ya kanga ka banzela batu seki yende azo perdre temps na ye poko kangela batu banzela eza neti yo moko zo kanga banzela na jour okozala na makasi wana te yo siko ba ofina susu koleka donc nga bakale banini kobanga ndenge na etsaka batu na esprit nanga ezalaka te soki namoni eloko esimbi te mbama nazalaka te na lobaki siki il faut ezalaka tel nde moto asalaki nga boye te mpona pesa o place wana na vie na nga il faut ozala mpenza nzambe et pourtant nzambe aza likolo aza na biso awa te donc voilà te ezaki teti te omoni kongo na biso tolingaka vérité te tolingaka kaka bato bakosalela mingi hypocrisie pourtant bayebi na motema bazo souffrir nga sikoyo naza un jeune oyo namoni bapasi ebele nabimi deja na banzela oyo mutu moko te akanisaki te ke artiste ya jeune ya leader akobima mbala moko afandi tika masolo mpe atikali bongo ça fait maintenant 9 ans que naza na Congo bato ka malgré que bakoluka bakitisa yo kodénigrer oke bazaka bana petit wana kutu aboye mais osentir pendant 9 ans eza na mutu moko te oyo ameka kotianga kal esimba eza na mutu moko te oyo ameka elowa mabeke ononga kal par rapport à ti akanga yo beta te to kal pe mutu musu pa bimi azobeta kal déjà na sens ni ozo kal ozolobela kal na sens ke ba frene makambo na awa na olobela na olobela ba vie ya bato te toloba tozobela musique na musique ya Congo donc yo kanisi nga soki nazobunda nazalaka na top eza po baninga babima te mutu na mutu abima na ndenge na ete naza awa nazwaki place ya mutu te mpe naza awa na koboyela mutu te amata eza charge na nga te mais yo mozo reconnaître ngo mpe mutu mwa chako mpe mulonge bokuma mpo ezalaka yo banoso bayebaka yo inos bi mutu ake surtout bana basi baekole nyonso ya Kinshasa inos bi soirée mo ye kuna sune culturel moko yo mokomali komokabola mwa likambo ngo kokabola ngo na nani na gezi nayebi te donc bino c'est là na lebi donc tango nga boyebanga donc kama wete nde abimi kama wete o bouti koyoka na 2018 kaka mawete toto yoka kasi bouti koyoka na 2018 ça c'est koloba kaka mawete kasi nazotuna tala tozana musique congolaise na bima na superstar o ya 2010 depuis ba concours wana elekana donc bino boignoraka ba musicien tout baleka wana ka o auti ko ma 2018 nde bomoni ke ngana okabala na nini yango ba opportunité banini na okabolelo na mutu te na osala nzela nanga ye pe azana banzela na ye félicitations ba nominé na Babylone na bango ya ba Afrima donc c'est bon mais yo kanisi donc ngana zo welela elo na epona na sens ni yo mozo mona ke bozo kabola maka parce que lelo komona lelo tout ça la émission est bien tozo solo là parce que ça tozaka la kala wera jibe lelo ba ba idéologie ba bacha ngana mutu na ngai na pesa ngo place parce que ndeti tu place to repesa to ndeti ba mo chabino lelo gezi no ça yo monya ngo nde na ebite toza ba artiste soki bato ba sepeli ko tia bongo na moi je pense que peut-être à sepela po efuli effort donc ezalaka bongo soki esala bino plaisir c'est bon po nyonso na omona etambola mingi na volonté peut-être à bino presse na volonté à bato balinga polémique na ye moko artiste au début alinga yango fort yango abanda osala ba grimace bo mais eza nango poème te menga nazo psa bino ka ke nga nazo lobaka ke je suis ici na osala part nanga naza artiste congolais naza jeune leader na osala makambo nanga omoni nga naza mtu nasaka likambo te pe na po na yo ki yo sala ki bo mais dans la bato belesi ko comprendre que so nga na sali boy donc il faut yango na lo bakutu
bino bato ya presse bo rendre ba génération ya sika au service parce que et comme peut kokotisa ba jeune mususu mai basala ba bêtise omoninga tellement bakolanga ba image bele petit wana za kamuta ba drink eza na jeune moko alandaka exemple nanga akesa ba drink petit wana bimaka na ba chroniqueuse to ba chroninine eza na jeune mususu omona ka c'est que azana c'est quoi ba chanteuse asika so ba petit wana abimaka na ba fiboe donc ngape il faut kana zo afi wana pona sepela eza na ba jeune ebele o bakansaki ba discipline nanga nde o ba monaka na ba TV na ba interview donc boye de bango petit wana pakola boye yake pakola ya solo etumbi ngana koyeba te donc babiloko wana bo aider bato ngana za jeune nasalaka makambo te na forcing nasalaka makambo ka ndenge ezoya babiloko ya danger na vie nanga eyaka nalukaka ngo na forcing te barelation ebele ya malonga oyo nazwa na vie nanga ezalaka te ke nayokiki mikolo lekechu azozala trona bango wana nga mpe foka nateka face pembeni wana mpo esala ngabe donc bo ede bato bakweya mbango te mpo makambo ya miziki oyo eza makambo ya oh ya pe zo kwei na lobby na ebete ka bino El Lionel Kambi na pe sur moto bisco zali le communiquer ya ba tourner ba bako kinda ba tourner d'Amérique ba tourner d'Europe yoka balwa na onde se pe likamba tourner contre ezate to muto ko mémoire azate ko kenta muso ba moko ebele po na mona fa ozo ba contre mais na mona ba contre moi qui j'étais ya moi zo kende wapi azulu kana yeba mais zo ka te Europe te to azite sika moko te ezaka o Kampala oh soki a Luanda siko banyane ba okenda ka lekechu na lobi lisusu nazo sala part nanga nazolanda nzela mutu te olandi te c'est que contre zo yande te pose artiste zela kasi na expliquer contre ezate nani azo bouger mikolo ko le kanga kasi ozo comparenga neti na nani na enemo boito na nani na o comparer te po mutu azo bouger depuis nazana kina eza peut-être na bato total na kana ba TV mais ba ebite ke depuis année soki bandi na leki na ba Tunisie ba Cameroun na beti ba Douala nani Yaoundé na ke boy na beti na Luanda na okende boy ba Kalatea bo mona nga ba côté mususu nazo sala makambo nazo sala part nanga nazo sala makambo na sentiment te pona oki ketela kendi so akeso ke États-Unis nga pe na ketela ke Canada tela ke so nazo sala makambo nanga et puis oyo ezo benganga eza te ke nazo forcer po na yoki basali boende te naza ba mso zo forcer ebele pe na omona neti ba forcer po tango na ptaka ba faux débat na mona neti apparemment eza na bato soki yo sali elo te c'est que bango pe faut ba fan basaka ba photo na ba tena ba réseaux sociaux ba vidéo ba tena ba réseaux sociaux mais so ba oki osali boende bango pe mais oyebeke na pili il faut biso pe to bouger makambo siko nga naza bongo te na oluka mbongo nanga o na tiaka na ba énergie nanga osala ba clip ya kitoko ba générique ya danger nazongisaka ngo mpona asala ba projet mosusu donc nga soki oyokiki na bimi yebake na kelia mike na nga nazongi omoni yango eza bongo mais en tout cas préciser bato soki yo na ide tango zoloba nazobima te nani azobima po depuis tozawa nazobima te nazoya boye nazali quelques jours na kei lisusu nani sikoyo azobima tomoni grand fan na Fally auti osa tourner na c'est que ozo comparer nga na ye mozo ba musicien po zolobaki mutaleki odi mozo ba musicien bon naza te pona lobela ba misala te to pesi ka exemple tomona ki pe o masa no bike fula bima na sima na yo nani gez a be tourner d'Europe a utaki Italie a France a kutena ba Nazar a sali makambo peut-être wana tango zoloba ngo neti eza mikolo eza eleki ça fait combien de mois tango zoloba bongo obimisanga neti ngane nazobunda na prêtre omoni ba milité ona nzoto muke ekosaka bato el moko mutu soki asali déjà c'est bon eleki so ya combien de mois peut-être même année passée de basali biloko wana c'est bien mais ngazi ko nazo ebiso nazo sa makambo tinde to sola wa pe nazo kende semaine prochaine nazo sa makambo ebele et puis voilà quoi et puis il ne faut pas confondre banzela bato moni mutu moko te azo obligé à vivre vie ya mutu mususu so i ba grand frère na biso ba obeta na États-Unis kitoko ti ngape na beti na Cameroun na yembeli ba Camerounais na ke na yembeli ba Angolais c'est vrai na ma communauté na biso ya ba Congolais
naosala makambo ebele donc bopermettre ngai na évoluer kaka boluka te bocompare ngai na bapermettre évoluer nde sikapana babike oyo tuninga bisikona minute nani aleki ngai po question na yo ebimi neti ngai naosala rien na aleki ça veut dire que to bayo nde oza na oleki no bato nyonso po baosala makambo na minute oyo leketu tozosola ede ngai po osoulever likambo bike leketu neti na minute nani aleki ngai parce que tokomona bato baosala makambo ebele nani tala yo pose question olobi ke olobi ba contrat epa na ngai eza te yo moko tozosola awa nauti Angola avant Angola nazalaki na tourné na Cameroun avant Cameroun nazalaki place mosusu avant place wana nazalaki place mosusu moto aza na baactualité les plus récentes na Kinshasa awa tolongola nanu peut-être bavie po comparer mpe nga trop te na bato oyo déjà baza na double âge na nga triple te eza propre te yango nde ebimisa nga neti lisusu o mwana nazalaka impoli po soki nalobi mpe bavérité ekobima kaka neti naoteka face mais foloba tozolinga vérité te naza oyo eza émission na nga après mikolo ebele naye kosala na compte na nga nalobela baprojet na nga bagénérique na nga ndenge ezobeta si ça na idée na yo donc naza te mpona banda oprouve bato ke nga na course na vie moko tel boye bavi na bango intéressaka nga te eza na mutu moko te aza unité de mesure na nga ntango natalaka makambo na nga natalaka un inosubi qui est mieux que moi natalaka mutu te en face de moi ke oh non il faut nga mpe nazala un jour lokola il faut koyeba ke quelqu'un qui marche sur les pas d'un autre ne va jamais laisser de traces donc soki yo na mutu na okanisaka ke nga mpo nazala danger il faut nazala neti vie oyo okotika trace na yo ndeni po ye peut-être aotika trace na ye mais yo okotika trace nini nga sikoyo bolingaka nga mpe namitiaka na molongo wana biso mpe tobunda bino moko bomiponela déjà vie moko boye biso na mitu na bino bokanisaka ke bagene oyo tu na mitu na bango bazalaka neti nani oyo mais ça arrive yoka sasa mwa te ozosepela ye ntango ozokola ngai afuna sala misiki lokola moto ça arrive yo pano ezalaka te ata tosala masala tele o mona moto asepelisa ngai nakozala ye te nasepelaka na baartiste ebele ya Congo mais je vous dis honnêtement je n'ai jamais nafanda nanu te nalobake nga mpona asepela ifo nazala neti ye moko kaka nga nazala neti force na bango tu baartiste oyo nga nasepelaka na bango baene na biso force na bango tu soki nga mpe na travail makasi nakomi na force wana eosanga mama na bien na représenter susu bien musique na biso ya Congo mais na Congo tellement tolingaka kotanga bakombo sur base de rien tolingaka tocréer bafaux débat sur base de nde etindaka biso oyo atanga bakombo balobi lui il est poli il est sage il est boy hypocrisie ekoboma bato na mboko hypocrisie omoni moto azosouffrir makasi mais tellement pour faire plaisir, pour satisfaire l'hypocrisie à mon kilioto vivre na kati hypocrisie ba Congolais il faut que oh nga so poser mtu question na bandi otanga nga vraiment ba vie tout tinga pe ba kotinga na liste atolinga nga te okotinga na liste ouais nga ba musique na bango te wana eza toza basi ya batu te voilà, au Betaki Somo à Cameroun, au Kendaki, au Betaki, il y a des artistes qui ont défilé mingi kuna Cameroun, au plongé péto, pour aider biso parce que au Kenda kuna, au Betaki na salle on a payé na Rwanda, c'est ça. Tengana Betaki na Olympia na bango kuna Canal Olympia voilà. Parce que ça la bi ozo melara bato, tout le monde avait artiste fallait pour Kenda, tout le monde yo pour Kenda. Tout le monde fait rigole à qui salle ngana beti na salle teza espace à munene ngana beti na même espace artiste na biso congolais pe comme les Damso je pense que boye bien très bien a évolué en Europe a betaki wana une semaine avant na beta na espace penza ezaneti ba Shark Club et à côté kuna ne place ngana beta ya salle wana baine na biso ba beti kuna je pense que j'ai vu aussi des images vena biso gola zaki kuna fali pe abeta déjà wana c'est bon ba ko critiquer ya faire bien Emily to kenda kuna star et le commence à munene ya ndenge nini ba bien abeta 14 personnes yo kakita sangote to message makambo wana batu balobaki obandi na batu balobaki est-ce que nga etalinga soki mutu a critiquer eloko ya viena nga faire etalinga te au fait
biso na Congo eloko ezobomisa biso au lieu to appuyer ba misala biso ba mata tozo aider bango baki nga na otala ba image tout nazotala na réseaux sociaux ya vie nanga faire namoni batu bazo sepela mundele moko abini onaye wana ya munene penza oko imaginer ata mukete ki akoyeba musique congolaise mais abini na esengo na nyonso image wana kaka ebeti soki ba plus de combien de millions de vues na ba Facebook kaka kutu na page ya vie golate mais na ba page ya batu ba panza na mona ngo tu na ba page ya ba Nigeria music na ba Instagram ka image wana biso sikoyo batu ya musika de bazo aider image na biso ko vendre ngo mais biso ka bêtise au mona ka ezana ba quelques jaloux to ba quelques aventuriers ba kota na concert wana po baluka kaka tala espace do eza vide abeti mpiaka wana eza ba bassesse fallait ça kuna beta ki mbata fira zala ki ona balanda ki na podium inos bi calme po nzela nanga eza yanga moko nzela nanga eza ya ba trafic ebelete omoni batu bakoma na style ko zelana je me rappelle tant on a zaki pour place pour tu babeta vena biso kuna mbata na leka na même boîte bien sonné yo lobi ki babeta fali kuna mbata na leka na place wana tant kana lobi na kumisi nzambe ngafe baba mbinga giflete pour na leki pesa na même zela wana batu baola banga bosa la sécurité mais ba prévenir ngaki awande image moko etambola kuna basala boy ngati ko na lobi place oyo siko batu bazwa na ndenga mabe tout comme toujours batu bazwa ba nemo boy mais yanga de kai calme yo mo lo bit ceux qui image ezaki nazaki ko poster ceux qui ba na ke sala showcase na poster ceux qui na sai concert alboso na sala na douala na oya espace amene na postaki donc muto penza landa nga na ba réseaux sociaux na nga ebige makambo na ya annonce kango pe asalaka. Donc c'est tout ce qui me plaît. Ba fan nanga bazali kozelanga kuna et puis nakendai kuna namoni ba Camerounais balinga kanga ya solo. Ezateke nakeika po naza na communauté ya munene na ipa ya biso kuna nde ba yambinga kaka no. Bazaki wana ba Congolais ba yaki kutu na drapeau elmo namoni ba bandi utu ko chrétienga po balobike nazo boya ko tia drapeau trop likolo. Po eza bamona ki yango soki nde ni na ebite po nazali deja na mboka ba Camerounais naza Congolais namoni bande na pisa ba Congolais baza na drapeau na bideya bango baza nango c'est bon mais toza na Cameroun il faut to luka bango nde ba chérir biso donc il fallait bango nde to honorer mingi mais c'était des petites choses mais en tout cas yanga il est kitoko banzembo tu eyebani kuna nasalaki moi tour média na kutani na ba fan nanga nomona ba mama aza na fille na e mais ba réaction na e plus surprenante qui est moi nana et donc on sentit que mboka mobimba balingi Afro Congo na niveau moko ya osala kanate donc voilà mboka mobimba lingi yo to kende moi muke to za toujours to sora na yo l'autre moni single mo ebimia wa yuma na okaka titre na yope yuma no kaka yope mais yuma no kaka mvani na coin osali ne logo te otelemino na coin osali no logo te otokino kutu te na pete kaka bongo yope bapesa yo yuma no kaka zoba no kaka yembele moto to ko etike no kaka bongo batu na imbaka nzembo basantira eza na mwa conseil na kati baluki deja mutu ngana yembela mutu oza nani po na yembe po yo nani bapara bayebi yo kutu te osololaka kilo mezoki yo kuti banduliste na loyenge kaka bongo yo pe babwaka yo yoka mususu toza kolia toza komela toye na programme liliete yo pe bapesa yo wana nazoembela mutu nazotuna yo boyoka maloba me bosali neti boyoki te toyoki sikoyo na mosusu ape etikali oyo ya liboso baparent bayebi yo kutu te baparent bayebi yo kutu te bamona yo nanu te okuti sheri na rond-point ekomi akoreklame yo pe apesa yo
siko nini yo zo ko nini nga elo nga na comprendre tena clip ngo na kosola na cameraman na biso Freddy Soki ako chila biso elo moko wana pe to zo magiste après photo le bana likambo pona kokakita bi idée nini yango pona mona na noter mais na Congo liziba to ko to yeba to zo magiste frère Freddy Soki. Voilà, tout Hollanda. N'habité, Colade Santaba Couronne. Naïdenin. Colade Santaba Couronne. Créativité, et clip, naza artiste, naza créateur, donc na linga na créé ba imagination nanga na tiango, batuba mona, soye ko surprendre bango et surprendre, donc soki ko se pesa bango. C'est seulement ça la créativité. Mais tu veux dire que c'est pas bon côté, va dire qu'il au bois qu'il fallait parce que tout le monde avait photo moi pardon, photo moi que les canards fallait pas la tique couronne tout le monde est en tabac, tout le monde peut fallait on collecte ça net tabac couronne. Les a honoré au commissaire parce que muto là t'as déjà autant tu as bien les king. Il a fallu bien les king mon conseiller. Déjà que le logo mon conseiller là ça veut dire que mon conseiller muto ane le côté il y a un peu sur pas tabac. Le bac n'a pas polémique, n'a pas page n'a pas quoi la maman, ba checker yango. Balobaki. Et le bama qui n'a pas tenu sur le baba, je n'ai pas commentaire. Il y a un tu explique nous là-bas expliquer biso. Balobaki, si ko ngana lobaki nini na nyoso wana ngana lobaki. Webi ke blogo ezo lembisanga ka pamba. Na sai nanga clip nanga na sai by effort nanga na lukiba denta bananga na chena clip na lukiba corona mauvais maana na lati yango ba. Mauvais ça veut dire quoi? Ba créativité wana bino tu bozo ko isango kaka. Mauvais ça veut dire quoi? Kombo. Mauvais là quoi le coup de. Le cas d'Ozinika ko expliquer. Oh, c'est explique-moi d'abord, pardon, Nali. Et là, quoi expliquer ça, tu as dit que ba page lo baki. Parce que yo démentir en ces social. Na démentir nini, ba démentir ça que loko ba mentir ki soki ba mentir ça. Oui, on dit biloko ya kotanga batu ba kombo omoni neti na opeso example. Omoni neti to bet interview na titre les sous ba komba batu ko bima. E nga ezo choquer nga. Et comme neti ngande na luga soki na diembela ba succès ya bato nzoka na senga ka luka ka pe omoni ka bato zo mona ba zo chaba titre na kono ba ba ko chape ka titre kala ba komo na bino pe arrive ka bon te pardon ozo distraire ngai ozo distraire mutu na zo yo expliquer biso nanu na zana posa la net mauvais mengila sanini oko luka dozi expliquer na mauvais mais la kisinini wana kutunde ole wana za ba phone tala nga na sali clip na proposer batu clip nga eloko na sali ezani na sali clip nzembo kitoko maloba kitoko batu ba loba eza éducatif ba image ba sepeli nango poto bini kitoko ba lobi chorégraphie vraiment eza bien to sala yango ka na matonge wana na zuipe partie mususu na studio pona linga pe biloko propre na lakisake quand même na kanisaka image na biso to vanda ngo bien na saika créativité amuke na zui dentaba bomoni balati ba couronne bino bozuika mutuma oyaza ntaba donc moni teke bozana méchanceté ya kosakana te donc et puis boye bisanga démentir nini etalinga te nani alata ba couronne te to depuis ba Michael Jackson ba tout balata ba couronne et puis na tienta ba na clip nanga na ozobeta be na tiaki pentaba na école bolobela ki yango te point mauvais ma voilà mauvais ma deni tenga da ba fode ba moninga tu sais émission nanga naza artiste magie ko za artiste za la créateur nga tuku na oluka na créer lo moko na se pesa imagination nanga créativité nanga omona ka balukeli okomba mutu mo boye na vie na yo omona ke lo te peut-être à quoi apporter leo na vie na yo aza penza te na balinye na yo tu aza te mais balukaka soki yo za boye baye na ba cheli boso wana neti yo pe ozoluka kaka otutana naye bino penza bomoni bantaba me na elongi antaba yo ozomona elongi ya mutu donc nga siko na sala ni ba page lobaki totika ba page sepela ndemba balobaki nga par na nga générique wana ezo beta donc eza na vitesse moko na kati wana
nazomona bêtise moko te mutu alati mabe azate mutu afingaki moninga azate tobinika makasi ko soki yango nde ezobangisa bino yango nde badeba bofongola eza na mutu moko azobanga ndenge tobini to eza na mutu moko azobanga keboro wana ebeta makasi na monde entier yango nde badeba bofongola ole kona nzembo wana ndi boyembeli conseil votre fallait tabac à la rara ndenge boyembeli boyakosete fond tabac eza pona libala na ezoyeba te ka yo moko développer yango te na développer na ngana yebi nzembo te na yo ka nzembo yo expliquer biso aider ngozo edenga te ozo edenga te naza artiste poto ka neti chérie na ngalinga nga mingi ambrasaka nga mpe basi baso embrassane baza kopesa ba biso ndeti ntaba na nzembo na ntaba nga na yoki te. Il y a pas du mal à être unique. Moninga naza jeune leader, naza suiveur te, naza artiste te. Tala tout ça la taba débat ba danse. Naza artiste te wa kozela peut-être mwana moko nakina bimisi danse ngape na banda ko bina ngo toujours ko expirer. Naza artiste moko te soki natali ene na biso moko azui danse na ngape na bina ngo wana nde ba débat na nga naza artiste naza danseur naza chorégraphe. Eze loko batu ba moni na kati ya clip na yo. Na kati ya clip na nga ba moni ntaba. Den taba wana pona nini? Na balaki na nini ngo. Yo taba ezali mga deja na lela kolia ntaba. Yo ka donc libala nde omoni ntabota libala omoni ntabota le longi artiste. Oh, obandi pe okotisa na ba kombo po ngande na bimaneti ho bomoni finalement lobby nde ba titre wana finalement. Elo ndese mauvais mandezo sanse elo mabe courant na mabe. Na epite dose. Oko expliquer bango mauvais mat. Mauvais mais la kisine. Mauvais mais la kisine. Voilà, mauvais lokuta. Nde akotisa nga ba. Mauvais mais lokuta ke courant non ezelo lokuta. Oyo bomoni na clip nanga soki na lobeza corona movema esui mutu wapi esui mutu wapi omoni teke to umeli awa soki ba question mseza te yebisa ngati comme ça na kende so eza na deux contraire ba otindela nga ba message awa na oko mais oki mama ede ngate mais movema to bike grand lokuta en tout cas na kimi eloko te boye ba na sali générique à danger yo pe mokili mobima na minute oyo ezobina ngo pona ozwa ba vidéo de partout yo pe ezobinama ezoyembama en moins de quelques jours na mona bato esi bayebi chorégraphie yango nde esengo nanga bantaba wana na bakouronne na tiaki na clip c'est pour la créativité nyonso wana et faire partie na onga na zo so mutu amoni yango mabe to acritiquer yango ye mutu azomona yango mabe pe azocritiquer nga etali nga te naza artiste aza mutu akreaka. Voilà, etali yo te Michael Jackson pe atia soki a se déformer a comme tigre moko wa noir boy yende ya danger oto omoni yango na lobaka boyoka maloba nanga bepe boyoka tangu na oloba bozongela maloba nanga idole nanga moko Michael Jackson nde na landaka po abinaka danger embaka danger za na créativité ya danger soki bomoni eloko bo comprendre ngo te nyonso bozongaka omoni ezala pe bien ko choisir ba idole na yo par rapport au choisir idole na yo nde oyebaka pe ke mutu nini na osala na ye course neti nga na lobi Michael Jackson pona ebige omona nzoto nanga muke boye na binaka nanga makasi batu babanda neti ko négliger yango na ebandeli po bakanisa na osala baje na lobi na binaka pe na kobina nasalaka yango to nasalaka yango to osalaka yango na lobi na yembaka banzembo ebimaka ti boyoki avant dani yo pe on a betaki dernière chance ti la Yesusu nini pesanga dernière chance to bandela ya bisolo pesanga dernière chance siko eza déjà na ba plus de 400 000 wana otuna ngo po comparer ngo Yesusu na nani kisha se lenge omaninga naza artiste mo naza limité te na ba faux débat naibaka o na sali o na zui eza à cause ya nini naza artiste moko très indépendant naza artiste on a dépendre na mutu te naza lokola père de famille naza enfant adopté te ozo comprendre donc tant que beta ba masolo nanga boyeba ke on est en face de quelqu'un oyo yende industrie na ye moko ozo comprendre ya mane pas motote donc naza industrie yanga mo tant bozo talanga boy olesko boko tsanga na ba débat oyo ekoluka kaka na banda ko se justifier na bilo watina te bocha nga na ba débat atange
mais yo oproduisaka babor na yo osaka ndeni barevenir za ndeni wana nde badebe fo bobetsanga mpo naza businessman ndeti lope nangi nakoma neti kambo ya bavie po tobaka na kala bavie pare eportelaka bino ndeti biso moto asali ne plus de 1 million 2 millions master Karine tuna ye plus de 2 millions Karine ye pe beta bavie na ye kutu mususu abimisi laissez-moi taki yango pe ekende na miyo te emonana mpenza somo ba million na bikele bazola yango ba trophée soki ba nini nango mais bino bavie yango zaka ya maloba biso mpe basombaka bavie bao basombaka bamiyebi bao mpe basombaka batrophée bamiyebi bao mpe basala babilo ebe omoni nga esengo na nga basombaka mpe trophée pardon namoni chapeau na nga efinania na obomba kusuki na nga ya sika po bane basombaka mpe batrophée basombaka mpe banini bato basala bilo wana tu bamiyebi me nga eza badeba na nga te mpo naza kuna te so nde soki na 2 millions reportelo neti 2 millions 4 millions 5 millions nga nde nakoyeba eza maître gis basala biloko wana bazoso batrophée so babiloko nini moko bino bokosala bamillion ngo bomona bokozoka bavie te ndeti lo na dernièrement nayambaki robinio abetani solo ya plus de 1 million mais nayebi eportelo ndeti nini trophée 2 millions nazoyeba te koyeba soki eske badrone eza yaye mpo soki aza na producteur na nde peut-être ayebi kana ye mais naza te mpona beta lisolo na ye ye mpe asala promotion na émission donc voilà quoi yende ayebi a maîtriser makambo na ye nga au fait vie ya mutu mosusu etali nga te ndenge nga nazoloba naza artiste indépendant na neti producteur ya nga moko nga nayebi oyo ezoaportele nga mpo nga nakotaka kaka na plateforme natika actualiser namoni France ekotiseli nga boye États-Unis ekotiseli nga boye moto na motu sikoyo eza na bato soki par exemple oza na producteur na équipe soki ya nde nini village mobimba avant mbongo na oyeba place eza peut-être soki eza $1 million yo ntango ekoma na niveau na yo deja batie badepense tu basalaka likolo na yo mpo bafula yo batie badepense ebele papapapa yo peut-être na $1 million wana okozwaka 200 balles okozwaka 2000 me nga oyo namoni soki kaka nayoki ke il faut boro nasomba yango nakoki kokota mpe directement na compte na nga wana nazwi lare wana nasaleli yango donc na prisonnier ya mutu te naza boyedenga kaka oyo nazosala ya bien bofula yango badeba bien na nga nde voilà tofula yango tozala yango bien lelo omoni ke ekosala mpe bien komona lelo enosubi jeune leader osala so bafeaturing na bandeko no mosusu bakoya featuring nasali na kini bafita bato okabela ye fite efuli après ene moko atindi amankele o respect nga nasalaka deja bilo wana depuis kale kobanda lelo te problème nde peut-être soki oza na kombo mosusu oza na mutu olingi oloba peut-être bokosala fiti mais nga deja en fait omoni avantage ya kozala mutu lokola nga eza ke nazelaka bayebisa ngai elo te mpo nasalela hypocrisie ke ndenge mikolo bato baoloba le featuring c'est l'union entre l'artiste l'union fait la force nde siko tokesala koyokana wana baartiste fo kosangana bafeaturing komwa mpe lobi yo nga sikoyo nazela jamais ke mutu acrée esprit na ye apesi yango kombo mpo nabanda kosala makambo nasalaka bafeaturing depuis boyebi nga na Congo na ba 2010 nayemba na baartiste na 2011 nayemba na baartiste na 2012 ti lelo bamosusu kutu nayembi na bango efuli bango mais après batindi bango lisusu bafinganga po kaka bayebi ke lui il est facile à salir, il est le plus jeune, le cadet de tous na âge malgré que na msala naza ene ya bato ebele bakoma ba leader après nga so tali penza à partir de 2010 bato ebele nde baye kobima après ezala ya ba génération 5e to nini mais po kaka naza cadet en âge ti lelo eza pe na bagarso mosusu akobima ta na nsima na nga to abimi soki er nini momoni ke ye mpe deja aose sentir ya makasi ti na mosala et pourtant nga na baexpérience naza nango eza na bato oyo akokata na mpenza pa momoni mpe ke eloko eza te mpo nga au fait nazelaka mutu te ayebisa nga ke idéologie oyo nde ya mikolo l'union fait la force boyemba ensemble te nasalaka biloko wana depuis kala mpe kaka na Congo te nabeta na babeninois bayaka na kini po tosala bakei nauti Cameroun na passage na ngaka baoya kuna bayebi puissance na ngaka kuna baprofite clip nauti pe Angola pe kutu
nazo banga ko répondre ba message nyonso po moni ke ba artiste ba bandi bango kosenga ba fitiri na nzembo yo pe depuis bimi na epite moto ni ne pela na Tanzanie ba artiste à danger bazana ba plus de millions de vues na ba réseaux sociaux na ba millions de batu balanda ba otinda ba message ya il faut to sala eloko kutu nalobi ya eza mukolo ya za maloba mso ba kinoa ya maloba de tolobaka oui c'est ça. Voilà donc babilo eza ebele naza ka limité na Congo te pona ba featuring naza partout naza artiste o Afrique ezo consommer naza artiste te o ya kozela mutu moko aloba esprit ya mikolo nde boye tosala tosangana wana ezaka au fait soki boyebi ke bozana ba problème mo sérieux nde boluka bosala makambo po bafani bamona bino ils sont sages mikolo oyo pona Congo eloko eumelaka te ezaka temporairement ezaka batu basali elo balobi par exemple neti biloko wana kande bandaki tokoyeba ensemble. Oui, c'est pas une idée on a été comme on a que na sepela ki nango me na eba ki eloko ekoya simake kotikala elo moko ba débat bo banda o chrétien ba robinyo na ba émission bo banda o tunango ba Fabregas Gaze Robinho fallait faire ça moi le romo mais ko yamba Robinho aboya ki na déjà il faut mutaza na succès le roi nazolo balisusu po biloko ezala bien to ça makambo na moi sincérité na honnêteté to ça makambo te po na suka émission yozo buleka commentaire afana koloba oh très belle émission il est très sage biso to banda ça makambo quand poto se payer quelques batu poto ebige baza peut-être ba esprit à faible il faut ça makambo to zala honnête na ba public na biso boyebike bolingana kate bo fandat boyebike bolingana olie boloba ke mikolo to kolingana mais bozo zela na jour vio akotiela nga ba guerre d'esprit na salele émission ya salité eza na sens te yango mona kenga na lobaka boy na zonga asimate maloba na ngetika la ka yango po na respecta kande batu mais na banga mutu te na respecta kande batu parce que ça c'est plus o baloba koluka solution eza efficace pe durable donc eloko oyo soki ozolinga otonga ndako ya bien il faut ezala durable mais otonga ndako na ba papier oyebisa batu ke awa totie boye mais otonga ndako neti studio soki ka mbula mo ebeti ekwei kakuna te tolingana soki relation na bino eza bien te boluka te na télévision nde bolakisa ke ouais on s'aime kutu bomoni na saleli vidéo nga biloko wana ba hypocrisie wana esimba te nga so moni na saleli mutu vidéo c'est que nalingi ya solo pe nalingi te ba problème eza soki na sali te eza te ke na problème na peut-être na oza ka prudent po na kinka elo to sali mutu nyonso ako transformer ngo ndenga. Voilà, tout le monde a coché l'émission Nabiso, le projet, la production, il y a une autre comment peut-être c'est la sous-disque, single, c'est beau consommer dans la vitesse, je pense que l'Afrique est nous prête pour un niveau l'Afrique est nous prête. Normalement, la vitesse, en tout cas. Bon, on a artiste Nabiso, vous avez un trophée, vous avez nominé, pourquoi? Parce que les organisateurs de trophée et puis le trophée nous yo tango lobi bongo donc oui ba trophée comme belé yo lingi no soki poser une question déjà na imaginer bozana trophée moko boye na ebite na kini kutupe komi o sentir que bolamuki pas boyoki ke mutu moko atelemi na trophée alobi que merci à mes fans pour ce trophée donc ba bloka ba trophée au fait ngana za artiste na oluka biloko ya concret succès na yo emema obamboka obeta ozwa mwa minke osa ba projet misusu trophée ezala te bao balekinga bazwa bao pe balekinga te bazwa ba trophée ka donc trophée ça ne détermine pas la force d'un artiste ce qui est kitoko ce qui est c'est bien aussi ngana ebi petite sœur moko na poto po ba makamba ba video yo ya ba YouTube azwa kango koleka bato ebele na kokaza na ba 9 millions de vues mais ayaka tina kina Chéri Lisako na ebi bato ba ebiye abina kamwa na biso moko ya congolaise abina makasi ayaka tosala na efiti na kina tosala ki azwa trophée à YouTube pour abeta ba vues ebele na YouTube donc
trophée ezala te mutu moko azwa te badeba wana oyo azowelela yango botikele yango bakora mpe ebima ti mais lelo tokomi kokoma mpe eza peut-être na bakora mosusu oyo ebima par erreur eza na bakora mosusu boye donc makambo ya batrophée ce sont eza baorganisation ya bato kaka lokola biso neti yo mpe leke ti okoloba nga mpe na kosala leke award opesi yango bamaster na yo soki eza bien organisé opesi bato oyo bamérite yo moni Koffi Olomide na baaward aza nomine azobeta mikolo ti malgré age na ye azobeta ti sikoyo azobeta na bafeaturing azobeta na bato mosusu baoluka ye basengila donc mais est-ce komoni ye nomine te soki sikoyo otali bato to baza na succès neti na Congo neti bangabo omoni naza nomine te na trophée ya bajeune africain bazofigure donc quelque part yeba que peut-être yo mo banda koluka baraison na opesa baraison te mais mo oloba bon trophée oyo bao baza nominé ezaka mpo bango nde baleki bao baza nominé te toza wana bave na biso bale padre bahéritier watanabe bafabrigas eza na batrophée ebele elekaka ti bomona na bango baza nominé ezaka rare ti donc ça veut dire que baobeta te bina file peti napesi kutu mbote mpe nofélicité mpo namoni mpenza aomata makasi bina file mpe namoni aobeta makambo na ye ezosimba bomoni na batrophée mpo batrophée ezalaka katégorie nyonso na bao bayesika bakatégorie oyo bango mais so bomoni eza na liste ya bato oyo bazalaka kuna baabone kuna peut-être to eza na bato oyo bayebani soki nde nini kuna c'est pas eza mabe te nyonso kaka soki emema mboka na biso drapeau na biso evandre yango bien pona bao wana tozwi bango neti baambassadeur barepresente biso batrophée wana pele eza ya bango te eza ya biso kaka mais toluka nde te totia na mal à l'aise neti nga okozwanga mpo moninga ke soki wapi nga nakendaki te bon soki tokei biso nyonso bapesa yango ata kaka bakongole epuis tokende nango wapi eza mbongo te. Voilà, tout le monde relation ni aux qui on a DJ Arafat vous avez peut-être solo là ya komonana DJ Arafat nazalaka vraiment proche na été mais seul contact auto sala ezantango natala na internet oyebi kaza DJ penza oyo malgré ki star na ye atikala DJ au proprement dit ezate ke kundenga koma star atika ko mixer na ba boîte siko azalaka toujours na ba kopesaka banzembo azosepela nango apostaka yango na Twitter na ye to na Facebook na ye na ba réseaux sociaux na ye jour moko nde nazaki nalingai na kende Abidjan na moni DJ Arafat a publié nzembo ozobeta mabe na sepela fort pour natalika grandeur na ye na moni penza honoraki nga makasi nde seul contact oyo na moni ke artistiquement po ebi ba musicien tokutana ka physiquement te ata artistiquement comme na moto asepeli na œuvre na yo afuli yango esali yo bien donc c'était seulement ça mais à part ça na regretté liwana makasi parce que c'est vraiment moi je l'appelle le Tupac du coupé décalé. Il y a des personnes qui mènent réagir à coupé décalé, à commissango na place oyo. Peut-être na nous combo ana ikomate style ana ikomate et puis c'était les plus célèbres quoi, les plus populaires. Ndenga benga ba fan na ba chinois pour Chine populaire donc ba tellement ébélé. Donc et puis à part ça il faut respecter et honorer musique congolaise parce que lui il a voué tout le temps que ba inspiration na nyonso eutaka donc yango nazo regretter liwana makasi ye tellement mbangu omoni soki ata muto abeli bozaka prévenir que azobela mabe ma mikolo donc to sambela kaka atelema alamu mais ye kaka boye mbangu et puis nazaki tant qu'on atalaki nouvelle wana mbala moko nazaki je pense par ceux qui les premiers étaient nazaki les parmi ba premiers artistes awa o barandaki hommage wana pona ko informer pe bato mususu ke to utaki ko perdre moko na biso géant na biso ya musique africaine. Voilà, merci comment est-ce que lo bato ba célébrer ba hommage ba yembele ta ke base na biso ba artiste na biso mo appelle lo na ki je demande journaliste ya biso open de konayo bozarane pe bien Karine Mokonza randa ki hommage na nzembo wana et ça que on ndeni ko kalikambango komona ngo. En tout cas nazo sepela makasi ndenge bato bazo honorer ye esili penza esili nanu te DJ Arafat mérite beaucoup banzembo déjà ebimi na monaki ya Karine na yoka Bill Clinton o pe DJ Arafat aloba clairement depuis lobi nazo yoka kaka ebimaki déjà
Donc namala ke bazali pe na studio donc ezaka plaisir pour mutu wana penza na ndenga zali ko honorer musique na biso. En tout cas, on doit faire même plus que ça. On doit faire plus que ça. Bah événement monsieur pe zoya en hommage na ye. Tant que makambo nyonso eza fixé ndenga na linga jamais kolobela makambo pressé. Ce que comme ils prennent na communiquer na ba page nanga ba réseaux sociaux et bien mikolo internet makambo na makambo. Tindenge toza na les Congo les Ziba, Congo les Ziba. Donc voilà quoi. Voilà, merci Nayo. Merci à tout le monde. Biso bosebelaka na Inosbi na pesi bino bosescal. Moi quelques dédicaces bato balanda ko na ki na vidéo na BM Bernadette merci mon merci na moi contribution. Na showcase lelo et pas na. Ah, Robeta tout. Toza na déjà nabi que azongi déjà boosté je ne me trompe pas. Il faut azala. Otalaka. Ngana sepela magazine na moni première fois là penza ki toma. C'était pas nini ben abiso wata l'homme le plus compliqué du monde ayembela ki pesa nzemwana et puis na mani bo bon c'est Mbappé na oyembela na oyembela bem na jouer ko projet uzala po ende na holoba nga oyebi na zala nga kimia so ebilo ekomi po ebeli déjà nde na komi ba ko traiter Inosbi pour la jeune fille ba ko makasika na ba TV ba ko yaka ba ko binsa ba ko sape ba sixa yo bia yo yaka na ba fitting pa mbeka nana ebisi bongo ya solo to lokuta ngana yebandeni ebele bo beba ina bango pona zuwa parce que yo ndo za na yo viango liebe ko mo kima azo singo fitting pa obo etibo beba ni moko msu ayele sus ni ko bolingo na yo zo sakana tina ba fia bazo ya sika na yo mpente tanga ba kombo tipo ngana zo yo la saiki no bi ko tegela ba ko te emission la ngas ko la tanga sina lo balisos tala tango olobini ningana na boni kasi yo na nita bozaka na bante mwarabu na après na ete me akendaka osama makambo na ye c'est fini après bolingo na ye bokati bolingo nini nga bolingo na mukolo bongo ebi age Anita aza génération ya ba mama na biso nga siko nga non oh mais ozotuna te ba question na eza clair singa oyebi ke yo nde ozosurprendre nga boye donc oloba neti eza bana moko boye nga nazali kosoki koencadrer puis c'est vrai j'avoue un moment tozali ki poche et puis et comme à côté trop na makambo na ye na balenge na tiki yake ndeti maman c'est pour te dire que naza penza na niveau olobele te po ala mukolo mo bongo kaka boende bobimisanga mabe azamela ngai te obi koza mutema mabe oza mutema mabe nasali nini bongo Rebo, nani bozo cartonner makasi. Neti rebo aza siko ba âge nanga. Aza ba âge nanga to se comprendre azo beta pe musique biazana ba talent ebele ye pe bina makasi, ayemba makasi. Siko so bomoni biso pro, je suis mutu. Ba bolingo na so mo bina mbale. Eza pe mabete. Yo sa omoni yango mabeso ina obima na génération nanga eza mabe. Na ebite kama mtu atindaki yo wana nde tuna soki eza problème nini bato omoni mtu pete boyo zo mukole Inosbi mama na ndi zo ndenge nini ngai te omoni bo génération ko sepelisanga bo confondre ka biso te nazoloba lisusu tokoza génération par exemple bon ngama opena omitia na kati po avant génération ebima nazaki penza trop délaissé nazaki ngamoko bamona ka petit moko boye mais afigiraka na liste ya bavie sikoyo ndenge génération oyo tozobima bokanisa teke toza baage moko eza na bato beaucoup de respect bavie na biso botutisanga na bango baoluka mpe bapapie bakoma na baage neti nga mais eza kaka pasi mpo botianga na badouleaza lingwele ya Anita te na olobele ete pardon eza na baya mosusu oyo mpenza ezala ya mibali na ya basi toza baili mote soki bomoni biso ke mikolo tozobeta na batrace wana na batrace kitoko bosangisa biso aoza mpe mokono ya grave tata ya 2 ans 3 ans komoni asaleka viting na mambila bele nde oza génération mambila bele ye Anita non bon te ya ba 2 ans na yango te pardon osisi
Oh, bokate. Ba to kata so émission. Bon, na banki batebele. Na banki batebele na nzembo na ngai yo pe. Banki ndetala ngo ba ka suma banga bien. Baona ko baka izaka mo. Ah nzambe. Très beau. Il est d'abord grand chéri, azo cartonné pe quoi ni toi encourager été. Bino la moi mutu poche bokanisi. Bepe bokanisa bino bongo. To ça bino plaisir. Ah, to ça bino plaisir. Pour la moni pensa que boza motivé. Voilà ça bino inosa lebo. Mameli. Merci à toi linga Kevin pas de le ketchup. Você pela nga osa linga ngai te abia ni taza mukolo za ajima ma ba ngam na lobite bo yo to lobi il pas le la plateau ko loba suka za mukolo ya kombele te pardon le ketchup ko lokela nga ba prento binga ezaka facile ba finganga donc ce que ça la boise et ba déjà que ba dossier fungwami déjà wa donc suka mais ba ka ke bo edenga bo toute ça mais on s'aligne ce qu'on m'a bé o akoza ajima ma mbila belté o s'aligne ma bé beauté voilà o s'aligne après mon assaille que monsieur quand ça ngana lingi sanga lingi oui mais ozo sekitanga makazi bo façon loko tango neti kana utingolo bon yo na musique on a camarade na génération nani génération anga ndere bot bon gez pe a mukolo makasi je pense en tout cas oui mais mabia ko bimana basi mzuzu ba upanza wa ba wolo baba makambo bomba ka fort oh wolo baba makambo ndenge oluka ba papier ko bima ba 24 ans oko bima ba me baby wapenza wako na petit ko ma mikolo kato saki mabe oyo zena jour moko oyebi elenge ju tosaki interview pour la musique naza te pour la banda. Merci à toi, Kevin. Pas de tu as bien gagné, ça mikolote, eza ngaite, eza inani yoloba ajino bien. Yo tuna nanu pe Karine tuto, kai makambo susu, Karine aza master na otungi ya peso ba detail to ebite. Ya nini? Ka ba question ngape nani atindi otuna ngabo. Ngape siko na atindi o. So za ba question mususu za satisfait. Otuna pe bakari. Ah. Otuni bato bele bazaka na bango nga nazaka na bango te nga nazaka kimia soki oyena mutema bien tokosola ata na bi kozaka kote moko boye na soki ndio zana olapi no ndeko mesona masa mukolo te. Merci à toi, Kevin, pas de l'équation. Vous savez, la vie, c'est ma caméra qui est Fredin Soki, Dani Senda, na Peso Mbote, El Lionel et Kambi, na Peso Mbote. Vous allez toujours ensemble. Déjà, mois prochain, déjà le 10 septembre, nous allons à Turquie, on a Istanbul, à Turquie, grâce à Valimba, tout ça, Koya, Babi, c'est le Mangaya, Babi, le Tumba, Bamasa Nanga, tout, Babi, tout aux armes. Mais rendez-vous après moi, Yvette Kalo, Mona, Congo, Liziba TV, dans le mois de décembre, au Canada, à Montréal. Merci à Papi Leroy, la carte limitée, formule Yasuka Bilanga Hero. Si à Moulek, ça dit, bon, félicitations à Karine Mokonzi, à l'Ongone, quand on a vu sa commune chanteuse, mais on a payé sur relation à Méjé, au Cameroun, Méjé, pour Méjé. Alors là, ça fait dire, Nayo, Kolinga Naote, Kolinga Naote. Oh, bon, on a passé un message. Bon, tu as piraté compte Instagram, et c'est déjà donc. Oui, bandai ko escroquer batu bambongo na compte na Instagram donc na zana sengofo po azui yango de nouveau donc vous avez sous stable siko po utaki penza ça fait madame Mbote moi sina na pesi mbo comment nene eza kombo na Merci beaucoup. Boyo kayope botika ba débat msusu yope na générique à danger. Likechu. Beaucoup misangana agra dancer botika okotsa makambo. Makambo ba aja ba totali ngate. Biso tuto okola peto da. Yo za 20 combien? Boluka ngona internet. Boluka ngona internet. Sanga ni na nasi. Bosala pe mathématique. Sanga yo na pekisa ko na so mikolo te za bien te. Yo poza na ba plan na ebite mais en tout cas ba débat na ngai kitoko yo pende makambo to bini makasi to za ba générique mususu ele canal no yo pende to lo ba kitoko ba to zo pe fitting na rebo e koki kozala kitoko aimba fort surtout on dit inosa abina pe makasi abi aza pena na batala ebele ba qualité na yo vraiment ye penza
o balobaka wana penza ke artiste omoni ke oyo azo mériter soutien ya bato nde rebo yango bomoni ke vient na biso faire egola amonaki ke il fallait à faire peu partie na faire egola na ni production à produire ye ezali kaka mama na bien bon encourager sikoyo bino olie boluka bosala ba effort botala ba effort bato bazosala boluka nde bino bato bataille s bino biso nde makambo ta neti na taille oyo tozobina bongo totelema nano comment déjà makoni eza milai seke boza molai nande merci tolingaki bino bana leke chu bosepela ngai nzambe asali nini oyebi te to vivre kaka komona boye oza notei moke me kala bamama mikolo bokende tuna bango kuna eza faute no te bango bazali na soif na bango nayebi te omoni kolandaka image ya Inos Bike abima peut-être na tête gape nazala et Anita imbango moko obiangola merci la bino babiolinga Kevin pendant les ketchup bosepelanga abonnez-vous Fredin Soki na bakete kabongo kasongo abi le grand joueur abi joli kabelo nani susu Fredin Soki et il est au nom de Jésus. Votre linga qui vient pendant les ketchup, vous savez là, il y a Willy Mocheni, Tolomo, Babiba na Maroc, tous une autre date, mais Turquie c'est confirmé, Maroc et Canada c'est confirmé. Nani soso. José Ndombe Showman, na Boura qui est déjà na Papi le roi, Yvette Kalomo, merci na Inos Bibabi, Chichichi Boula, les ketchup na bino yeyo, leke, on est ensemble, il y a pas de souci et tout le monde à la prochaine, bye. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.